tu aimes. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omeliye na supermarché poni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeliye $, akomi na posa songe pa na bango olingio memaye na kuzu te. Tika mwana batu, 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 tika mwana batu. Jean-Marie Liboma le gonza du abimaka kaka na butu. Mbote bonjour na bandeko balandi na biso ya Africa Telema TV pe bandeko balandi na biso ya Congo Vérité polele polele. Na ebeske zo mbino bozaya ko sepela wi mara zongi lisusu marakuja le loya balobi marakuja mwasa mokuse maramba milai la métisse noire kaka pas plus pas moins juste Dimitri Bonganya zaona na technique et 9 lumières balobi fils du soleil mampa bayanga ikako basimba marakuja bilili kitoko makambutu kitoko kaka ndenge za to sana mbetologie balobi mbetologie donc yango nde sana mokile zala mbetologie donc yango do baile momi na mbetologie yango lingela ejo wana sans mbetologie to zala te sans mbetologie to vivre te pas plus pas moins juste Pierrot Malanda. Merci à toi Pierrot Malanda mokonja ba terroriste et Dadi Manaka ndeko na nga moko na Belgique waza charge à Olak Marakuja. Sans plus tarder nazanga moko te na plateau na ngai bako se présenter boye babango banani ba uchi wapi et voilà. Bonjour papa. Bonjour maman. Se présenter. C'est Oabino Guy Itonga Basha invité namno Bofungwa Mato Iboyoka Vérité Zande Awa. Merci. OK, merci. Na kopesa loboko na nga mobali. Bonjour papa. Bonjour maman Marakuja Elanga. Elanga Malili donc la poto bazo Malili na bango ya hiver oyo biso maman na biso yango hiver donc to messana na moi elanga na biso oyo ya bino ndeko bosser quand sombombomba il a remonté ma sandouk c'est-à-dire en cycle bosser quoi. Bosser donc vraiment on moko ya moto moko. Merci papa Bosser. Merci à toi vieux culpa liswa ndeke balobi na Londres mokonzi vie na ngazala yo et koko lisi engazi na Londres koko sola na bien mami ngala na Londres et Olivier ngala na Belgique. Maman elikambo na biso ya lelo ezali l'autre fois na saki déjà émission o eza kata fumbwa na yamba ki bana basi bana mibali babengi trop balobi bana basi babundika kapona bango lelo nazana bana mibali na plateau na ngapona lobela kata fumbwa Paul Pibien o babengi na lingala makunza et puis celle o ezana sama peka babengi masasamba naza na bango lelo na kati ya plateau na ngai bakopanja nteke kaka ndenge ezalaka ebele balobaki bapesi ba point de vue na bango lelo pe boyoka bandeko mibali o naza bango na plateau kaka ndenge ezalaka umela te Pierrot Malanda mokonja ba terroriste et dit tout à mpaka Alexis pene pene ya Dadi Manaka na Belgique bango tuna kati ya Belgique na kobandaka na loboko na ngai ya mobali papa Bossi balbi Paul Pibien o eza na se na biso et puis masasamba o eza se na se ya mapika e bakisaka nini na bolingo to elongolaka nini basusu balobi te ekoki kozala te bamususu balobi non il faut ka kezala elongolaka nini to bakisaka nini na bolingo. Merci maman Marakuja donc mama solo yo po yo kango bien foka ça awa donc uzate quoi uza kolala en tout cas na de e biloko wana tangi po babi benga nyama na kombo na ye obengi vraiment makunza obengi na masasamba na lingala na français ndenge bino boyebeli ndenge pe batanga pe balobela kango pona nga na ba mingi sananga que moi étant que garçon étant que papa étant que jeune et contribuer à ebele surtout ces décoration ah et ça a feeling mo donc ezaka lokwa mbaseli ngulu bala mingulu sikoyo samba cha ai moyo kango se ngulu pesa bien faut choka ai okolamba ngulu ndenge nyonso so sanksi ai yo mo santi ke gu ngulu wana ezalondie moisei ya wali batate ozolamba libata ya bouillon okolia te ya bouillon okolia te faut kalinge bien donc ngap masko ngalinga ndeni basi moi si faut ça nango donc ngai borel masadi
ça m'a donné ma pénétration fait tout en mon porte elle on a côté nda ku sa rideau ah te eh côté ça ku feeling en ça kana te ba crime sum za bulo nem da ganga alela azolela pose oka mo ba o ba lo so o côté lo mo be pamba ba polo bilo ndengo no ngali ngaka ezo de muda côté na parler la fungoli porte na fungoli porte na côté rideau te na côté wa na oka te ngali ngana côté na fungoli ngoma na chimbe poa rideau melongo poa ya kwa yako donc elle mo ba kati ngona elongo tuté mais il faut une modération pour propriété pesa la kati et c'est nga kati ngona mo pelouse mo bien so itondeze uzaponga so ngani nganga mo mera so ki mera ko za so ndeni so ki mera ko za plita na nganga mo na katango pour les ndenga na kata ngamo ni oh ni no ko fela ngo ezande ngai mo ke na otika mo demander fo nia weza la rapport yango de osala tana ko tana obi mais ma peka na pire esprit et c'est un peu à mon frère Zara, mais il fait long rapport à Tamso Toka, il y a un peu de Kangaswa Mutoki, mais oh Babengi Kunza, eh pardon Fezala. Ok, merci toujours que Malembe. Papa bossé à PC point de vue naïe, alors il faut moi si Ezala. Voilà, Ezala. Merci à toi, Souza de Monica, leader à Kingo Mwambe, donc Zalaka Wana Balubi, ingénieur Willy Mwanga na Allemagne, na famille Mwanga Mobimba, Popi Mwanga na Bruxelles, Basser Nanga Poa, Basser Balava quoi. Balubi, héritier vous qui n'a la crèche, sous bon mon place au Toza Oyo. Tu vivre mon pépin Nzambe Likolo, donc na la crèche et leader Timba Koka na Liège, moi c'est moto, Zala yo. Papa Abacha. Papa bossé à petit point de vue naé parce que miso na salon eleki mo batan. Bazo déranger nga trop, ba bana basi ba kosa bango, musu ba lobi te ba loba so musu ba lobi te. Faut bana mibali ba éclaircir bango. Donc so na zabo nga marakuja ndima ka pampa te. Nga pe so lobe lo coaching en tout cas, il faut le ko convaincre nga. Parce que na mbétologie ça yango ndenga na tuzate to yebani pété. Donc mbétologie yango de sala mokileza. Papa Baja. O ba bengi poil pi bien, makunja na lingala e bakisaka nini na love. To ezolongola nini. Il faut que ezala, to ezala te. Convaincre nga na réponse na opesa. Merci ming maman Marakuja na sepel na question oyo. Au moins lelo mibale bele ba otambola bazo bunga. Naoki muninga nga bossé à lobby, malobi le côté. Ah bon? Ya solo. Alors pouvez biso? Au moins ba wana mutmota on demanda kuneza na fulu pembeni. Oh. Wana za fulu, makunze za fulu, il faut longola ngonyoso. Mais na bia ya sela lolem te bec, ya bi bec te. Menga avant pona sala nyoso Marakuja. Mais il faut na coach sa moi lolem na kati. Fais-moi na kata gurumati. Introduis-moi l'olem na kati et matcharatsu ba degré. Mais so ba bilok ba salité ezali ba makunza wana ezali. Mais mabe salité et au bon ba mutoki, mabe il faut zalate donc mon surface wana ezaro andak ba tie karwa pembesko bo nettoyer yango. Yango pesko poko tel faisait ba nettoyer c'est tant ba ça nettoyage. Nettoyage moko systématique balongol nyonso poil wana ezana raison d'être été et pas mutu. Ah bon? Surtout pas moi si. Net biso pe ba otolinga cave. Non kota so déjà na wana kota cave na moni biloko wana eza e o dégoûter ngai na otika. Donc wa penza il faut elongwa. Nande konaye oya étage à likolo esel matsa samba. Wana pe ko zalate yomo abatu mususu parfum ou sans parfum oyo kekara solo po anini abomba e community zamba avocat misu bakenda appeler monde pa ba e boti comme belé sanyeti mo ba jeune mo ti ba to benga ngo ming na mbika mais ouais eza salité totale il faut nyonso ana ezalate ya ondo na kokai koloba biloko nyonso eza salité mais ma dégoût na love. Ok, merci papa Bacha tozo kende papa bosa zo seka mopandi mais ebike aza ko inda bakasi balobi Adel Mwanga na Strasbourg et Abiana donc boutique Abiana juste na C ozana la crèche likolo biso na C boutique Abiana za wana donc Biana Mwanga toujours famille Mwanga na ingénieur Willy Mwanga na Allemagne ba yanga bande ko bozala kaka bino balobi
Patrick Mandeke, hein? Patrick Mandeke en Afrique du Sud, précisément à Pretoria, donc mobile libala zala yo. Ah ils ont dans la plateau, n'a papa bossa donc ça déjà ma colonne, ils sont au bout de la plateau. Papa abacha alobi jamais koko zala, et ça le quoi pavement bâti carreau. Il faut être à la propre pour nous coach à l'olé, mon confier à yemba tout à fait exemple na ye. Alobi koko zala te et c'est nga yango zala te. Papa bossé, na ozonga na ngambu na yo bifo ezala. Et les so kutani na moi si moi zaba kunja yango tozoloba. Et sa propriété za saleté. Okokota kaka ndengi wana to kotinda ya kata yango. Et kopesa o dégoûté. Ah, merci ming maman Mara. Pierrot Malanda. Pierrot Malanda mon compte ba terroriste donc Pierrot Malanda jusqu'à présent en côte western était. Mais Mamara. Na ina biso makambo omoni nzota mwasi. Sexe à moi surtout bengaka libolo na ndenga mabete na sens normal. Ndenge to bengela libolo mutu na mutu ezala kola kuya mobali. Nakata ndaku mobali tout ali aka mfumbwa. Mobali no suti ali aka soso ndenge papa basha lobike ngana lobelo otenga na regretter belé le contraire na lobelo oti. Parce que neto za on a vie normale. Ngane na d'après na bi ngala banema ngana bi sanangage ke nga. Je n'ai pas dit na lobite que oh basha on anité na baginga. Nenga na be moi si so kati yango kovoti na suka za na ngopé sentiment. Mais na mono ni na violer moi amuke. Eh oui, na mon petit moi 10 000 ont violé. D'abord quand on appelle qui dit ça le savoir. Ngal mage et puis ngamo il faut na cadre na modération. Ngala bi clair na bi na botika ngote na bi bien na lobi na botika makunde za lebelete pour la salité non. Na kokata yango mais avec propriété za na pelouse mo ezali tangu peni na ngezo kota na kati ya sexe na il faut na tout akamo ba sende wana. Et dans la wala basine bazala balinga pe mandevlo se mbali et tout avona matamati. Moi si des arana linga pe linde fombale tout el tama et on pese biso ki mo ba sende papa ba sende bwende ni. Mais tango ozo pesa e bo mo na kovo zo mo dirait petit mo et jeune garçon muke a pe biz. Oui mo na muke so o sugole bor a oui mo muke so su ba on telema oui bara. Ça la concession sur moi muke bali. So su ba bor ne telema. Donc ngane na za boye ki mobilité abo piki ponga na monga moto mo na bela lo na beba. Ça dit na fumbwa na lina ndunda na lina mamna ba frère nga mwasi ndenga za wana il faut na kataye kunzana na ndenga na olinga na kati pelouse ya propre na rotika yango tekeza kovo na ochemo petit po na roza pene tinga na linga avant emsu na kota na petit il faut na embrasser na tiena ba misape ngai sana sana nga na osimba ye mobimba tina kati tana so simba so na ochalo lem nanga peka ndenge litama ne linga linde funde pe lo lem nanga lingi linde forcer tout anga. Donc, il faut ezala. Mais ezala teke na nenga ba salité mo bete na binde. Ça ma ça samba on est obligatoirement il faut katango. Pour ça même propriété na yo mo moi si. Mais c'est boniko. Na on le petit de couleur c'est ezala na ngoka. Et ngamo na katona nenga propriété. Son Excellence Papa des Anges na New York, Okito japonais na New York et Elena Tantu na Manhattan. Donc bayangai bozala kaka diko des chauffeurs ba grand car na katia Paris et Sola Ricardo Zoao les vieux makambo na katia Portugal donc ezala yo et balobi Richard Kweti de Panama mon vieux de 4 hein ma solon kande to sula ndp kende la kaka papa basha papa bossé alobi sanangage ke ye ne ya lingele la kan et le lo so kutena momi moko olingi bien là nan bokomi na partie te okoma na rapport sexuel na ye ozo lever tout okuta na momi na ke ya lingara ne makambo kata fungwa te et salondeni. En tout cas merci nandi papa bossé ça n'engage que ye abungi sabatu. Mais oui abungi sabatu. Pourquoi tu n'as pas na salité tant que biso dongi propriété na hôtel boza très propre. Alors il faut ngape moi ça sera propre. Tant que bien ngaeza moi ba poil pas sentir mukolo te le ça la rata balongo lignoso. Eza moi si o ayebi ko balola veut dire sera balolio au moni vraiment o pe ma baluka ba ba mais lelo na suki a okangi frein qui ont déplacé le souté. Ata balongo lignoso eza non neti bébé te potango kota moi c'est bimsa sera simbio. Neti ya biba on banga kumisi kimunga na e. Bon neti biso ba Congolais qu'est-ce que côté na biso ba to Zaïre. Ah mais non sauté na moi si.
okamwa omona ozaïba Kisangani province orientale ba côté na biso un côté musale fanda solo omoni biloko wana nyonso tu ngaso akutani na mwasi eze azana makuza ebele en tout cas na okokate oyebi neni ba chinois bali aleka oyebi te alors mais est-ce que Hollanda bien mwasi il faut nyonso ezala te akati poil pibien nyonso tango côté nyonso eza kovone to ba libandi ozwile keka ko sopi tout ce que bandi ko fi bango bongo bando ke nango mais yoka guya leka e place wana siko so ezana ba poil mo eza ro liambisi ozo fiba ozo mela soupe ki mukuwa directement obimisa mais wa eza ti mukuwa na kati ya musuni soko bandi o fiba ki mwa suki mo tara suki ya mtu se koti na mnesala mabe bo suki o wansko ko koto na mnoko o sala ni siko so ya mo se mela ondeni na mnasima te o wana nde kutu wana ezanga mukuwa omoni so ezanga mukuwa me makunza tozoba il faut ezala te Cédric Itonga, le boss de Londres, les grands tombes. Ayebi Yango. Menazo Ebisayo. Ok, merci. Papa Bossé, tozo kende malembe, tozo ke malembe. Ya makamba ko bunda te papa Bossé. Vie cool pali swandeke na Londres et ingénieur Willy Mwanga na Allemagne zalayo Pierrot Malanda mokonza ba théoriste et Bojo Kongolo na kati ya Canada zalayo. Mon vieux. Papa Bossé, tozo ke malembe za kuswana te. Toza na débat parce que nga babenga kanga. Na salaka oyo ba téléspectateurs na biso balubaka. Parce que émission est suivie partout, monde entier. Or, le baïbi mbétologie, te koufale na boutou. Parce que pas plus, pas moins, juste mbétologie na saka awana. Pona ko sunga baïbi, o baïbi te, o pe baïbi, babaksana o baïbi te. Siko balobi. Ok, merci parce que biso sans mbétologie, neto fandi boete na plateau oyo. Na ko lobaka raboim. Balobi, poil pi bien et pas basso to koloba. Siko pa na bino mi bal. Et ça peut importer ezala kaka to ezala te. Papa Bossé na zo banda na ngam na toujours na loboka mobali, poil pi bien et pas ya ba na mibali. Et c'est important pe to c'est important te. Merci Mimi. Mamara. Na gansi question tuninga yoyo. Et ana pire vient na ngamo yula ball c'est mon gros le plus célèbre na Cape Town. Ayebi sa nga to solane presque chaque fois. Na ba réseaux sociaux ayebi. Yo zo ben wa Paul Pierre maman ngalo ben ngo makunza na ndenge nyonso tu donc pona mobali ka ndenge na osana mwasi ndela lingeza epalanga oyebi ne to aboya oyebi sensation eloko ba bengi sensation et se connecter na lien bolingo to mona ngote me bolingo ya ba lien devine ka ko lingi mwasi mo boye bokutani te mais ndeka bo sur un téléphone déjà a excité yo oh yo no komela te non wana za question ah te na tunité mère pona bi yo posa moi hein taka yo nani ma bete donc ngane na ala bo ngane na la kabe ngana ko za sensible kana téléphone hein pour ngala ba soda donc blague idée et na la uka pa pamba 4h30 donc na la déjà ngane na la awa na ko mona mwasi na so folenga na liswa bien mbama na ko m'exciter ngala ngama na monga moto mo dona tela ya sakana de siko pola ngamo bali ndeza esengeli kana na okata mwasi na peluze nga pezala pour so yanga ezali na ye na ko kotisa na kutuka borte mena tout isika yango ah maman tala na bisa yo sans ngala lo belako et ate sana ntingo za désordre te na ba sans que na kati nde to kata basuki na biso pelouse moko ya se ya propre ba chango ba coin exactement pene bon na se na kati yango très na kati peut-être rasé na kati moi ramoko ya bien propre l'essentiel c'est des fraises à la ko longola ngo kovote le roi libandi te pour sender na so ezali akoba no simba ngai musu pa karesenga na ndenga ser de simba ngapena okipe poil a toucher ngango et ça la pe mo courant oh boni ko ngana mukolo te mama na okata lo wa kovolo ba mbike nga fo ezala
il faut l'exigence. Il faut ça et ça ndenge moko ya propre. Na kati yango pelouse ya bien très propre na décorer ngo na tiemo bakuwa nango na lettre V nango. Na kati na forme ya V et la ndiga forme na ngande ezaleli ya boye très propre na pelouse ya bien na tiki peni ya télémina. So ça besoin tam so c'est aussi c'est yango to c'est bon. Et pas moi si même so na kutana na ba masolo kande ezalaka na sala ke mission na méthodologique et là mo musalo bi na ngape na soki na bina système mobile na ngai na kolinga ti ba poeza pona ko système ba mbuma nyoso ti na nzela we entre Nice na liboso na ye est-ce que ba mbuma on evandaka il faut na lukana système mais moi na mobile partout na tout fokata kovo cause of ma ko banaka singa we banaka na biso na Nice tio ya na testicule il faut kata côté tout kovo testicule ko bomba poil te faut longola tout faut longola tout et puis na bi fait ça là tant to benga kunza makunza to benga ngo o wapi d'abord to benga weza zamba weza na biso liboso ati parce que bon taratina c'est mais ya c'est on fait longwa même pas moi si ya ça na fait longwa les années ta mo sa toilette ça toilette kama wala il faut sukola ngo mais il faut longwa on ngala lo bego ça là et pas moi si azakana tanga mwa muke mais ozopesa ba point de vue selon bato o balingaka yango. OK. Merci à toi balobi Fioti Ngoma motema ya Madombunga Ngoma na Suède et leader Timba Koka na Liège. Héritier Mvuki na la crèche, hein? La crèche on tali maboko place des artistes donc pene la crèche est-ce que tozali est-ce que marazo présenter mission na et so on a besoin ko la taper bien ba ibozaka na poto boutique abia eza na seka kana la crèche wana donc ya mama na biso Biana Mwanga et Popi Mwanga donc na Bruxelles ba ngai kaka ngo ba solo laka balobi boutique abia eza kaka wana bana poto et Adèle Mwanga ingénieur Mwanga en Allemagne famille ngo wana ndi papa Abasha papa bossa comme ko convaincre nga moi mukemke c'est la réponse na ya zopesa au moins ça dia ba coup de tête kaona kacha plateau oui parce que papa bossa so le avec précision et papa Abasha mais maman ngalo ba yepa yebia oh ah donc yo yeba ko yeba ne fuda pemene za so moi ça bénir ça tire bien non balobi ba poil et pas ya moi na mobile. Est-ce que c'est important pour kokutana mwasi mususu pe ye abiye alingaka na ye mobile soit akata ba poil soit akata pété lelo so yo kuta na mwasi ya bo et salon ndenge ni parce que tozo baka kata fumbo ezaka pona mibali te eza pona biso na basi parce que biso mibale wana tozalaka na mbetologie biso mibale wana tosalelaka nde yango lelo so kuta na mwasi mwazo exige ngala lingi ezala sala na ngo na mona esala nga elengi et puis ça nga bien moko boye telem ça nga biloko njoto et pas no et sungonde. Merci mingi maman Maracuja. Je salue en passant Raph Loaka, le leader de Paris. En tout cas, Nolan Western, on a Lembi Western, te permis ça non moi que les 30 joueurs on a permis ça.
Au monde papa bossé à lobby. Nazo seka. A convaincre te maman. Au monde tinga boy. Au monde tinga bachabu. Déjà son abo ya et pas moi si. Comment on pas ngamo mobanye na l'action exemple. Ngakutwa pour esa télévision tam soupa na baotala. Nakola ça ezala raté. Tous les 3 semaines, rasoir et l'équi et l'eau, toutes les 3 semaines. 3 semaines et l'eau. 3 semaines et l'eau. Et ça reste passé. Le sel, poil on a connu dima. Fou on dit mais pas à moi c'est tout coupable. On a tout là. Ah, on est ça là, bien. Na oh mon a moi. Wana, on dit wana. Non, wana est. Non, oh, c'est là papa, c'est là papa, c'est là. Papa, le bain n'a tika qui yo. Yoka papa, au moins pour la tour à moi si. Pour on fait à moi, ouais ça vite fait. Au chez moi pour les signes aux opéna. Et ça là bien. Ouais vraiment tirer pour aux opéna. Pour on appelle à moi pour être clara. Pour que moi qu'on s'est déstressé, aux opéna appelle à 4 boîte na moi numéro à boîte. Opena pena opé ozupe moi balèvre non opena et ça la bien réciproquement et pas en affaire mais on est cara ça to massa samba wana vraiment et ça n'habité et ça salité il faut nyonso et le roi so amobali na ko il faut ça et parce que moi c'est ce que pardon so amobali nazala na ko na ka non tika mo est-ce que tant na ba no mona ngobo e ko empêcher na kota cap parce que nos années dit na ça la rapport à moitié satisfait bon na vrai rapport maman kota la obi mystère est en place wana kota cave pour ebake makambo ezali et puis so kotira cave au comprendre donc mon akebilo ko wana ba saleté ba foule à la pemeni wana pemena résidence privée wana za raison te ça il faut longwaka so andimi à garder mais na bando côté cave te wana côté cave côté ite parce que côté cave na côté te ponga na obanga na mais la soupe na oki mukwa ça na côté cave na oki moi po ba poil wana moi côté apé na kati ya bord so tango l'excellent so ateza muke elongwaka ya musu elongwaka yango moko so ekoti malamu lolemo ekoti malamu ebandi au moins ara pas et tout yango suki ya mtu na mnogo kama bebo wa pe oyo ka Barbie Fumuntoto Dikizeko, le patron des satellites Royal TV. Jusque là, tu ne solol plus, hein, parce qu'il y a un maracouda. Si tu solol, moi aussi je te solol. Si tu ne solol pas, franchement, moi aussi je te solol pas. Dans le baka, on a ça, les laka. Et Balobi, Pierrot Malanda, Mokondi, y'a terroriste, na katia Bruxelles, veut dire Mokondi. Quand on dit Pierrot Malanda, Mokondi, y'a terroriste, dans ce boy, on fallait un bouton. Et dit tout à l'heure, pas Alexis, et Sola Ricardo, hein, mon vieux Sola Ricardo, waouh. Na katia Portugal, le vieux Makambo Salayo, Richard Kweti de Panama, Salaka Ande Touloubaki. Donc, on va vers la fin de notre émission. Et Papa Bossé, moi conseil, hein, moi conclusion, conseil. Nambernayo et puis na bayayo ba dédicace karandingezala. Merci beaucoup maman Mara. Hello mon gars ngala ngala ba fana na ko na ki na conseil moi quelques secondes comme ça. Na yebi ke na vie mutunyo so ile la zubo mengo na eto abongisi ndako na olinga ndako na ba qualité ya lingeli. Oko linga mo sim susu kitoko mo se bimana mobalo ya lingia parce que ngala ko zo mo sim so ana kitoko na liste na ngama na ata msu salité manque à bozu. Ngamo na betier propriétaire carte betier en ligne besoin propre le pas muso ko somba façon yo lingelezala oloni pelouse na portail na yo avant kota le pont ndo ngamo na pelouse na coin le pangu boye na coin boye moi ba fleur kandeza et ande mo pende to façon na basi
Donc moi si on a ligné moi si akope sanga baguna ye mais il faut na zo yango misu na ko trier na façonner yango et comme ina guna nga. Po na ba vie na biso mususu actuel faiblesse ya mutu yango tamso ya qualité na ye. Donc eza yango na conseil na lobaka ke oya sepel na o nga na lingaka ke amone eza bien nde na nga ya choiter ça là no yango. Moi si na yo oyo linga mingi pesa ye na ba condition lingelaka. Akata kunzane na ndenge ya propriété nde olingeli. So lingi kovo ça n'engage que yo na force peut tika yango. Non, mais nga lobi ne pona nga. Pelouse, s'il vous plaît, bien pelouse. Pelouse n'est pas dit que ce que c'est belé. Pelouse mo ya propre ya mukie ya soin au décorer sexe na fandi bien. Et ça que tam so alati mo kalbar avata musu na pita cambio avata musu to ça ne rapport na mo ngana na ngoli kalbar ndenge mo ba senda ngo bimi na mo ba na mo systématique ya kalbar na ya kalesone et c'est un peu quand même moi bien. Alati alongo liputa beton bati boy. Oh, moi moi aider ça. Merci beaucoup na pe simbo de bayanga vraiment Pierrot Malanda. Hein? Yo za dango c'est-à-dire on est leader ya ba terroriste. Et puis na pe si sous mbote na Titi Tiba sur les pétroliers d'Angola pi rive yo yebi. Na pe si sous mbote na vient na ngai Edith Mfumu na Sabut Mfumu. Voilà ba prêtre ya Luanda ya robo ya manga passe Chiki collection toujours Japon yo yebi yula bord c'est mon gros le plus célèbre na kata Cape Town Pierrot Malanda na pesi Tati bouge na Alaska et na pesi sur ça du trésor lourd Cédric Mandembo Venanga Kovere et Scotty Pacheco donc bino tout boleke belé donc bozo ya bino ngona Gina Taylor en couleur choisis les cœurs mbimba na Allemagne Arken. Numéro de téléphone est ali plus 943 89 71 983 plus 943 89 71 983 levier culpa liso ya ndege na Londres. Ah mon vieux Yoyebi Toyoka et ça plaisir. Merci. Voici Pambou le Vietnamien de Londres donc mon vieux Zalayo et Sola Richard car de wow. Bacha, moi conseil, conclusion, moi conseil et puis number na yo, moi va dédicace na baya yo et ça la biso. En tout cas, grand merci maman Marakuja. Conseil na opes rando mba ezaka abo. Au monde yo nga za la propre. Linga pe mninga na za la propre. Baza ba partenaire donc tellement so moi ça za partenaire na yo, aza confident na yo. Oro soigner na modèle nyoso. Soigner aza na modèle oyo lingaka. Et au CPA. Puis, on a un méca ngote. Méca, fellation. Luka on a dictionnaire. C'est-à-dire passer la langue dans les vagins de la femme. Méca ngo ope sanga raison. En tout cas, ba oyangai, à tout seigneur, tout honneur. Adolphe Mutebachi la Mouina. Mutebachi la Mouina Adolphe. Mukonzo kangi Angola mobimba. Bakangara ba province mais yo kangi Angola mobimba les époques na yo toyo kasango na bosante Carlin itonga Gabana mwana batu ya Tantine Yvette itonga papa na Carla et Carline Cédric itonga le boss de Londres papa na Cannes Rafloaka mon ami personnel de toujours na Paris Mamie Barbine Massamba la grande dame nos alengras pour la bio balbouta potato bosane bilamba komi tungisa matin na kitambo à kota Vélodrome na inongo 20 boutique Maman Angèle de Genève ba qualité nyo seza kunat soro yo kuta ba qualité nyo o apoto ozwa kuna ya memela biso na Kinshasa na bosante Tina Lokundo la grande dame des États-Unis numéro na téléphone ezali plus 243 9 99 52 23 56 c'est-à-dire plus 243 999 522 356 na clôturera na binonyos bolandi so vraiment pour sepela qui toka ba appel et puis Mimi Tonga li passe à Baby Kumeso Sylvie Mbaki maman na Tracy Caval na Bundes Lidi Libambu motema ya Oyebi Omoko. OK, merci à toi
vraiment Dadi Manaka yanga ndeko azwaka charge olata marakucha kobanda na mututi na se donc yende so mono leki yo ye bandisco kolata Dadi Manaka yanga ndeko na Belgique pene ya Pierrot Malanda mo konzi ya ba terroriste ni tutala mpaka Alexis balobi popi mwanga boutique abia donc abia mwanga boutique tuza na kati na crèche na se wana boutique da bien mweza kitoko so tali marakucha trop même na ba chaussure donc boutique wana ka ibimela wana donata na ba ndemo na bino ba ezakuna no etika likambo futa nyonga misu na koma parce que méthodologie etambola monde entier no sango tous les pays na otambola sina bandaki on awa kala tena okita kuna bo mona ala bandako na bino mona ala ba balabala na bino donc méthodologie tozawana. Merci à toi Dimitri Bongania, merci à toi Neuf Lumière, fils du soleil Mampa et Pierrot Malanda, ma gros bisous to komi na suka moi bangote ka ndenge zalaka malem de la chita malanga bye. Dimitri Bongania. M2M. What is it? It's extra carbon. Yeah. M2M. Tika mwana bato. Obengisa kiye na resto. Osombi biloko futi. Omemiye na supermarché. Poli biloko futi. Obimisi porte-monnaie. Okapeliye ba dollar. Komi na posa songe pana bango olindio memaye na kuzude. Tika mwana batu. 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 Jean-Marie Liboma les gonza du abima kaka na buto. Toye ko bimisa na